Bonjour, bonsoir la famille. Obi et moi, on a les réseaux sociaux, congolais. On dirait ndoki nyonso yo bakoloka. Tant on a ba nkete oyoka babongwa bakota na ba réseaux sociaux. Ale bazwa pe bato mususu babayosa bango mitema. Koyoka analyse oyo ya mama Congo vraiment. Ça arrive au rebe ko la cauchemar au loti mutu. Naye baraté nini mama Congo azala nango na Kofi. À part ne toyoka Kofi mana ba danseuse Kofi azaboye wala eza vie professionnelle ya Kofi Olomide. À part ça toni toyeba pa ya mama Congo Kofi Olomide oyo apesa na kombo Jean Robert asala nini ayebisa biso po Kofi asa mobali nde mobali nyonso bosa pe bêtise azui mwaso atiki na ndenga makama ba danseuse wana totiongo entre parenthèses mais mama Congo nde ayebisa biso Jean Robert oyo aza na kombo Kofi Olomide agwepa mumba asala mama Congo nini lemsu moi subasima moko ezalaka yango mama Congo azala na kanda ya Kofi Olomide parce que là ezalaka sous analyse te pour na comment omona mama Congo. Je suis désolé oyebi ke nga na ba ami na réseaux sociaux te mais comment omona ngo eleki makasi via komi kokola azokende déjà po atika lobi place na bafali na bafere bainonce bi bato mosusu soki asali mabe tokoloba mais soki mpe asali mabe te boyebisa ngai nano mabe nini oyo asali oyo mama Congo kolota ye kokanela ye mama Congo calme-toi yaya mwasi ndeko na ngai mwasi Kofi Olomide azaka artiste na biso malgré ba défaut na ye biso ka protéger ye po akomi kokene na suka akomi kotikela musu place vraiment message nazali nango ya passer na yo lelo to nazo tala ba vidéo na yo ou bien na tala ba vidéo mususu za makambo mususu za na raison mais za makambo mususu pe za na raison te voilà lelo na osa analyse po oyebisa biso Kofi Olomide po na yo mo mama Congo à part ma danseuse à salon oyebisa biso. Merci la famille, likez, partagez.